Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Congo Kinshasa Mbote boza tellement belé à Kolanda magazine d'actualité au Lingala facile plus 243 ya mukola lelo bandi Mbote nebino. En marge de la conférence internationale minière Indaba Oezali Kosalama na Cape Town en Afrique du Sud, intervenant na suite ya locution ya homologue na sud-africain, président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a condamné qui de forte voix pillage ya ba ressources minières ya République démocratique du Congo na Rwanda. Placé sous thème libérer l'investissement dans les secteurs miniers africains, sécurité, stabilité, paix, approvisionnement, Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a profité d'une occasion pour nous présenter vision na ya transformation ya secteur minier na République démocratique du Congo paix na Afrique. Que mon pays a toujours été présent à tous les grands rendez-vous des révolutions industrielles, mais malheureusement que sa population n'en tire aucun quelconque profit. Une fois encore, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un grand rendez-vous, celui de renforcer la résilience au changement climatique à l'échelle mondiale. Et il est de plus en plus évident que la sécurité climatique, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire vont de pair. La République démocratique du Congo est encore prête à jouer sa partition. Mais cette fois, nous voulons que le peuple congolais y trouve pleinement son compte. Fort de son potentiel en minerais stratégiques que sont le cobalt, le cuivre, le lithium, le manganèse, le nickel et le graphite, mon pays peut contribuer au règlement des questions climatiques et ainsi jouer un rôle majeur dans cette transition énergétique. Dès mon accession à la magistrature suprême dans mon pays, je me suis employé à redorer l'image de la République démocratique du Congo pour la rendre plus attractive aux investissements en la transformant en un espace assaini par l'amélioration du climat des affaires. J'ai instruit donc le gouvernement de prendre des initiatives allant dans le sens de s'inscrire dans une dynamique permettant l'amélioration du climat des affaires en veillant à ce que la mise en œuvre de ce cadre favorable aux affaires concourt réellement au bien-être de nos populations. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo dispose d'un cadre juridique adapté servant à faciliter les opérations commerciales, à protéger les droits de propriété et à régler les litiges. Et Sengeli Boyebake, en marge ya forum Oyo Fachi et Cyril Ramaphosa, bakokutana en tête à tête pour échanger sur SADC et situation sécuritaire na Est ya République démocratique du Congo. Tala, ndenge kaka lobaki, ndenge pe azali kosala, mukwantombolo Fachi Beton azali kolala te, butumoi ti makambo oyo ya République démocratique du Congo et kozonga na nzela. En vérité, je vous l'ai dit, mboka na biso nanu ezwa mokonzi ya boyete. Wumela na ngwende na yo papa. Kejo. Ancien vice-ministre de l'Intérieur, le sénateur Évariste Bocha, Bayamba Makilobe Eleki, na président de la Chambre basse ya Parlement, honorable Christophe Mbosso, na cabinet nae ya Moussala, au cours ya échange na bango, balobela ki pe processus ya identification pe enrôlement ya électeur, pe lissou sous situation sécuritaire na Est ya République démocratique du Congo. Nous avons des problèmes communs à pouvoir débattre, et surtout pendant cette période d'enrôlement. Il était tout à fait indiqué. Donc je viens de rendre des civilités au président et qu'on parle des problèmes d'intérêt commun. Et nous avons évoqué également l'Est du pays, parce que le président
de l'Assemblée n'oublie pas ce qui se passe à l'Est. Nous avons longuement parlé de l'Est du pays. Natournaye, ancien ministre et industrie Germain Kambinga, a martelé sur vision et parti politique naye les centres où ils allaient soutenir l'action et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le centre n'est pas un secret. Nous avons fait de nombreux communiqués et nous avons toujours dit la même chose, qu'il ne peut y avoir d'opposition en période de guerre. Que, en toute logique, toute la cohésion devrait être de mise pour accompagner les efforts du gouvernement, le président de la République également. Peu importe qu'il y ait un processus électoral, de notre point de vue, à partir du moment où nous sommes en guerre, c'est un argument qui joue en faveur d'un vaste rassemblement autour du chef de l'État, pour donner une image de cohésion. Au regard ya ba entretien oyo en général, bango nyonso bayaki kotalisa soutien na bango na gouvernement congolais sous la vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Keyo. Ah oui, Ndoto et Lati Nzoto, c'est désormais officiel. Trans Academia ezui ba biro na bango moko ndenge kaka mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alakaki bango ndenge pe ezali kosalama après réception ya ba bus pe ba assurance na yango avec ba immatriculation pona kopesa go musala ebanda bino moko botala ba condition nini bokonzi ya mboka apesi bango po basala musala kitoko na souci ya ko résoudre ba problème majeur oyo etungisaka ba étudiants congolais en général pe ba étudiants ya Kinshasa en particulier likambo ya transport na bango. C'est un projet qui a été lancé par son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, et nous l'exécutons sous la houlette du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge. Et depuis un temps, le bus était déjà arrivé à Kinshasa. Il était question de voir comment passer à la phase de l'opérationnalisation de l'établissement public Trans Academia dédié aux étudiants des universités publiques de Kinshasa et du Congo en général. Nous avons pu réaliser un certain nombre de préalables, comme nous l'avons promis à la coordination des étudiants. Nous leur avons dit que nous étions en train de travailler pour opérationnaliser ces choses. Nous avons pu obtenir également du ministère de l'économie nationale et celui des hydrocarbures la subvention en carburant et autres intrants pour les bus Trans Academia. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir le bureau qui va abriter le siège de Trans Academia. J'ai même eu une séance académique pour voir comment on va procéder au paiement numérique avec les étudiants. Et nous avons eu, bien entendu, à échanger avec le PCA, les DG, les DGA et autres membres du staff sur la suite. Mais là, en conclusion, je pense que je suis satisfait. Yakosambezate depuis mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoma kokamba Congo, mboka ezali ko vivre véritable transformation vers la modernité. Tala yaboye nanu ezalate ezase grâce ya vision chère ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Fachi Beton nde ba étudiant bazui transport pour na déplacement moko digne, plus sûr, pe sécurisé na prix assez et surtout na ba condition ya kitoko. Keyo. La discipline est la mère des armées. Baloba ba indiscipliné bazalaka na place ten armée ndenge esalami na centre d'instruction ya Kitona esika wapi babengani bana basi oyo bozali komona pona ba comportement ya mabe lokola komela ba drogue, ivresse publique, bazemi, indiscipline, divagation pona kotanga kaka wana yango balobi trop c'est trop bazongisi bango na cité bisika bautaki lokola ba civil ndenge kaka bayaki yoka eloko oyo
Ah oui, la pitié ne fait pas la force d'une armée. Eokani. Pour la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Tous déterminés, locaux, à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ti Tokolonga frappe na frappe, lobby l'équipe, ba forces armées à République démocratique du Congo, ba authentifier qui ba tire en visant ba terroriste M23 oyo ba bandaki koluka ko forcer passage ti kokoma na Goma moto eleki ba rebelle ya Paul Kagame ba pakati mbangu na Karenga. Puis la mouissia avec tentative ya kokota na Sake. Malheureusement, ba FRDC ba beti bango lisusu pe ba kimi na direction ya parc national ya Virunga. Situation oyo est créée panique na niveau ya population ya Sake pe ya Ndinga. En perte de vitesse, ba rebelle ya M23 ya Paul Kagame ba komi ko utiliser ba réseaux sociaux pour na kolakisa ba information ya lokuta afin ya ko créer panique na population. Kasi ba kolonga te po partout mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali koleka azali kopwata bango na ba stratégie na bango ya mabe boyende zalaka. Mwana Congo Kinshasa yokelanga eloko oyo lelo formation ya qualité eza na kombo semoko Institut supérieur royal de technique médicale ya Kinshasa ISERTEM en sigle. Jeune finaliste papa maman olingaka koyekola médecine occasion yango yepesameli bino boki mambangu na ISERTEM pour na formation ya solo avec ba personnel hautement qualifié pour awa ezalaka théorie kakate kasi na ISERTEM pratique avec un pack pédologie boya et belé kosala ba inscription na bino na ba faculté lokola sciences infirmière option hospitalière technique de laboratoire sage-femme accoucheuse bokanisi esili te ISERTEM azali kwasire esika ya kitoko pona ba stage na bino pe ba bongiseli bino bibliothèque moderne pona kotanga na ba condition neti kaka na mikili ya poto otangi au défendre pe osilisi formation na yo sans problème ba famille pe société ba sepeli alongi na ye. Pour notre inscription, ba porte ISERTEM etikali polele ko banda lundi kino vendredi de 7h à 17h, pe samedi de 7h à 14h. ISERTEM kin ezwami na numéro 4774 avenue Bobozo na Mandrandel na Kingabwa, commune ya limité référence rond-point TP. Tala tolo balisusu nini batindi kakangomba te ISERTEM mbatambuta ya Institut supérieur ya ba technique médicale epe sazuwa te ekeyo oui. Ah oui,
Jamais Bazanga, toujours présent, bandeko ya plateforme base tshisekediste fasciste BTF en sigle, ba répondaki présent na appel ya secrétaire général ya UDPS Augustin Kabouya na cérémonie commémorative ya 6e anniversaire ya décès ya Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé le 1er février 2017. En absence ya président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyazali ko séjourner na Afrique du Sud pour na toujours ko bundela intérêt ya République démocratique du Congo à travers conférence internationale minière Indaba, cérémonie elekaki kitoko avec un pacte pédologie na présence ya autorité ya ndenge na ndenge loko, la premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo, président ya chambre basse ya parlement Christophe Mbosso, chef ya maison civile ya chef de l'État, président ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo, pe batu ya ndenge na ndenge oyo basignaki livre d'or pour na rendre vibrant hommage na grand combattant de démocratie Sphinx ya limité Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba na kombo ya plateforme BTF communication et salamaki boye. Jour pour jour, que notre mentor, le Sphinx délimité d'heureuse mémoire, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, nous a quittés. Et chaque année, le 1er février, nous venons toujours commémorer la disparition tragique de ce grand homme politique dont nous incarnons la vision aujourd'hui. Et Sengeli Boyebake, cérémonie Oyo Izalaki reportée de quelques jours en raison de la visite ya Pape François na République démocratique du Congo sur invitation ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hey, yo! Bafamille Ntseka bazali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango sango ya liwa ya mwana na bango tante mère na kombo ya Charlotte Ntseka oyo akufaki depuis mokolo ya lundi 30 janvier 2023 na yango libote bongisi programme ya matanga boye voye mortuaire ekosalama mokolo ya samedi 11 février 2023 na salle Kenaya na limité Salongo, référence hôpital Akram na Pont Matete. Dimanche 12 février 2023 recueillement ekosalama n'hôpital du cinquantenaire suivi na animation oyo ekosalama na cimetière ya Kinkole. Communiqué oyo epesami pona ba nyonso bayebaki maman Charlotte Ntseka. Et salamaki na ambiance moko ya kosakana te, partage ya repas de cœur à l'occasion ya anniversaire ya madame Nadège Kiamanda la Queen nde bandeko ya fondation Un cœur pour tous bakitaki tout droit na homme Christian Mwanga oyo ezwami na commune ya Ngiringiri esika wapi bakendaki kofete na orphelin na kombo ya fondatrice ya fondation na bango Un cœur pour tous madame Nadège Kiamanda. Bana baliaki pe bamelaki tikana yebisa bino kezalaki somo avec un pacte pe idéologie. Na kombo ya la Queen, madame Nadège Kiamanda oyo azali ko séjourner actuellement na mikili ya poto, secrétaire général ya fondation Un cœur pour tous, Jean-Si Monadio a communiqué boye. Les principales vraiment aza femme moko on a besoin vraiment de action beaucoup plus na orphelin, homme de vieillard, ko aider bat na hôpitaux donc et puis premièrement financement ya yemoko ya ngwana a préféré beaucoup plus à ça notre première gestion d'abord orphelin ou ya Ngiringiri ah oui la première sortie de saline à niveau orphelinat na compte anniversaire na donc à vraiment 100% congolaise.
Rachel Carter moko ya ba membre ya fondation Un cœur pour tous pe abakisaki boye. Bon, au fait, pour le moment, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait de notre mieux. Parce que pour le moment, nous sommes encore seuls. Madame Nadège a agir Yemoko selon ses propres moyens. Voilà, pour le moment, tout ce qu'elle promet, c'est elle va faire de son mieux en tout cas. Natour na bango ba responsable ya orphelinat pe bango moko ba orphelin ba pesaki merci mingi na la queen Madame Nadège Kiamanda pe ba membre nyonso ya fondation na ye fondation Un cœur pour tous pour na geste oyo basali ekotikalaka a jamais gravé na mitema na bango tika ete nzambe amona yo heke yo. Cité d'ambiance charge ya couloir Kimbuta aéroport bar. Eyindie na Kinshasa eyinda kamabe temple de l'ambiance ya Tchangu aéroport bar Kimbuta cadre idéal pour na ba divertissement na bino pe pour na ba détente ya kitoko na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. Oh mais la moi kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique. Et bongo ba installation hygiénique zéro infection et senga kande boye ozo melane siga kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobby aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague za makasi deux fois au Tchelibaya to lambeli yango. Donc désormais ezala po na ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boye malamu na aéroport bar Kimbuta. Posoki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te nani akoloba lisusu. Aéroport bar Kimbuta Mbatambuta. Hey Kejo. Répondons à l'appel, il y a détresse, il y a beaucoup de la commune, il y a Selembao. Concernant souci, il y a phénomène Kuluna, na commune où est sous juridiction na ye, commissaire divisionnaire adjoint à la police ya ville ya Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a salaki personnellement des centres na terrain pour na palper du doigt impact il y a phénomène Kuluna côté Oyo. Sur place Kakawana, Bachaki Maboko, na quelques Kuluna motif ya satisfaction pour la population. Au regard de la situation, le commissaire divisionnaire adjoint à la police de la ville de Kinshasa a installé quelques points chauds dans les différents quartiers de la commune de Selembao, pe ba élément ya sika ya groupe mobile d'intervention communément appelé Ujana et Sika Wapi, général Silvano Kasongo a talisaki bango boye. Bakuluna bazui concession. Baotia loi. Bateau, paisible citoyen, bateau à volant. Bateau honnête. Bateau qui s'abango kota bandoko na bango kobuka
Mutuale kate, comme Bakuluna ya Ngaliema na koto basangani, babundaka. Comme terrain prédilection, c'est que comme terrain na bango babundaka, ba ki saboka sa bango. Alors que police ya zawa na pona kotia kinya. De façon que Kuluna soka sakani ko neutraliser yé. Eza blague te. Blague te. Mutu sakani azuna malukolo, azuna lokolo. Ezali défense légitime. Nabi ko bomate mais na lokolo azuna lokolo akende kuna bakende soigner. Blague ezat. Bato mabe to kanga bango, bato malam to batela bango. Bato bo ndenge balingi. Ezate 20h 21h on heure tardive. Non non makambo ezat. Heure tardive ezat. Moto kota ndenge alingi. Na kombo ya population, communication et salamaki pe boye. Nous avons souffert ici de l'insécurité. On n'a jamais vu, jadis dans l'expression de Medidi, ça n'engage que moi. On n'a jamais vu les organismes ou organisations structurées des droits de l'homme ou les associations de défense des droits de l'homme descendre et si quand on outi kuna na se ba éduquer bana wana ba so bango ba pesa bango ta na ba école to na ba centre de formation mais ce qui est baby ne ba structure wana ebimaka. Donc je lance un appel patriotique au nom de la notabilité de Selembao. Et pour citer, je remercie l'équipe oyo kosala l'investigation pe installation ba point chaud Nzambe oya Congo, Nzambe ya bakoko na biso ya Mfumu Kimbangu, ya Kasavubu, ya Lumumba, abakisela bino ezangi na misala na bino. Merci. Alobate poizo 0, Bourgmestre ya Selembao a communiqué. Lelo na moni, moi général yemoko akiti. Aye, alobi na tiela yo ba point chaud, ya intervention. Na frontière na biso Trengale mana Selembao. Na Prenant parole à son tour, le général Silvano Kasongo a talisaki motif ya descente naye na commune ya Selembao. Ceux qui paient bas les yeux dans le colo, il y a ma bête, et les yeux dans le colo, ils ont un cadre légitime de défense. Donc, vous voyez, il y a acquis des droits. Parce que nous devons faire tout pour les mettre les problèmes sociaux, et les autres en plein, et c'est une population, na autorité politique administrative, na biso police, biso base, do sangana, to sala makas population, malamu ezali. Bato malamu biso mosala biso ko battre la bato honnête. Ba paisible citoyen mais ba oyo ba tia bato mobulwa il faut to sa makasi to tia bango mosika to zaka kala makasi cédé kala makasi cédé saturé il faut to ka ba solution justice ali na ma mécanisme de façon que bato wana bakende mosika bakima batika makambo. Ah oui, boyende ezalaka général Silvano Kasongo mosala ezali komonana nani akoloba lisusu yekeyo. Surface médiaté Montpellier, et oui c'est bien trouvé par Djoueli, la frappe de Padjou, l'égalisation de Vita Club. Championnat national ya football ya Congo et que se poursuivre toté championnat et Katanina yango ben certitude ezali makasi bakambi ya Ligue nationale ya football ina foot en sigle batalisi ki yango lobby eleki na ba responsable ya ba club engagé et sika wapi bayebisi bango ba difficulté nyonso bazali ko rencontrer entre autres makambo etali finance mbongo ezate pe ba manque d'infrastructures sportives. L'INAFOOT nous a informé des difficultés qu'elle a pour continuer à bien organiser le championnat de cette saison 2022-2023. Le soubassement par rapport à ces difficultés n'est autre que la difficulté sur le moyen financier. Il y a également un problème de terrain. L'INAFOOT n'a pas de terrain pour organiser bonnement ces championnats cette saison.
Tokende Wapi alors que dans quelques jours, awa 4 clubs congolais bazali ko kota na phase de groupe ya différentes compétitions interclubs ya CAF, à savoir ASV Club na Ligue des Champions, Daring Club Motema Pembe tout Puissant Mazembe pe Saint-Éloi Lupopo na Coupe ya Confédération ya CAF. Sans championnat depuis décembre eleki toyebite soki ba komemela biso ba résultat nini. Dossier à suivre. Bama tabakita baba lukola mabele fils mani na préféra bino c'est pe na ba image vous pesa merci na gelor tawaba zalaki na sima caméra ba bébé jamais borata ekeyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.